Na bakomo na bango tozo sala bambongo. Na bakomo na bango tozo zwa mbongo. Pourquoi ne même pas kopesa bango ata minimum? Il y a respect. Donc ndenge bozaboy, vous avez le droit de respecter juste qu'une seule personne. Mais cette personne-là ne travaille pas avec de bêtes. Cette personne-là travaille avec ses collègues. Vous touchez à tout le monde. Vous avez peur de personne. Vous avez besoin de respect à taille à mon côté. Mais les comédiens, qu'est-ce que vous attendez pour sanctionner Bandia Batouana Nyonso? Non, c'est pas bien comme ça. Et vous passez pour insulter cette... Et puis, lorsque les gens insultent Maman Milo, je vois même ba concert Misusu, na ba confrère Misusu na kanisa bazala na moi notion. Et puis afani ne pe na boye azo koloba pe calmement azo finga ne pe Maman Milo azo ko critiquer pe Maman Milo na ndenge ya mabe na taille ya Maman Milo na onyo so Maman Milo donc azanango. Mais vous oubliez que Milo wana que vous insultez bino bozana na tana ba 35 ans tende bozaona. Mais et si vos baby Milo a 50 ans mais regardez son corps. Mais bana moko boye. C'est parce que lobby bazwa qui peut-être occasion de se serrer le main avec Maman Kalunga. Peut-être afanda kina Maman Kalunga, peut-être Maman Kalunga après ça qui est occasion moko boye. Ya ko tendre même à ta micro. Mais le respect pour respecter ba maman oyo tozo ko la micro nuit et jour. Ça demande rien du tout. Criminini Maman Kalunga sali pour à féliciter collègue na ye mumuninga na ye Ursule Pechanga oyo azui visa ya 4 ans. Mabeni na sali a fingi nani a choli nani. Mais ça prouve suffisamment que boza vomi par tout ce monde là. Mais bo kipe makambu na bango te. Bo kipe makambu ya batu na bino, bo kipe makambu ya mutu na bino, oh bino bo respectaka parce que vous respectez juste une seule personne. Bo respectaka mutu moko, bo defanda pe ka mutu moko. Alors, bo kangamaka na makambu na ye, laissez ba mama oyo kimia. Bazali basia batu, bazali ba mama batu, bazaba ndekwa batu. Lorsque vous appelez maman Maman Kalunga complexé, Yanine. Maman Kalunga a été poto sogi 3 fois. Complexé Yanine. De personnes sans morale, sans éthique, sans éducation. Azana base te. De personnes oyo que non, même peut-être moi na ya Maman Kalunga moko. Yé à quoi faire face na yete. Des personnes oyo peut-être à quoi fongola munoko na yete liboso ya Maman Kalunga. Mais aujourd'hui, parce que Babazali ensemble na ba comédien moko boye, na un groupe de comédiens o bazo komi boma, bazo ko bebisa ba carrière na bango moko sans le savoir, bazo ko sa bango. Présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta ofelina vida na mitema na bango. Alors na boyete ka kopesa merci moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Atuzana ofelina vida jardin d'Eden. Dès que ça veut bandi pe déjà classe bandi da kotanga. Si te nzamba pambola bino bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso lobi biso pe bato tokoma pe bato. L'orphelinat Vida Jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te obakisa biso te. Claire de la Ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida faut bavivre. Parce que jusque là tosuki kaka na classe te donc toyeka ko rappeler na biso toza toujours kana besoin lisumi parce que bana na bazana besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati na moto toza na ba avocat toza na bato ndenge na ndenge ba docteur bazawana mais pour ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisumi na yo nanga toza na ba difficulté ebele awa toza na difficulté à mai toza na problème ba mbe colis à chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi toza congolais olinga kabana
na vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir orphelinat vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na yesu masiya. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadingala Panakanisi. Plateau Oyo, Bozalaka na Momesano, Yakomona Bisso, ensemble et accompagné. Des fois, on a confrères, on a frères, on a sœurs. Mais aujourd'hui, je suis seul. J'ai voulu faire cette émission seule. Pourquoi j'ai voulu faire cette émission seule? Parce que c'est une émission où on a besoin. Nassol avec tous les comédiens. Je vais parler avec tous les comédiens. Je vais vous demander en tout cas de prendre vos responsabilités à main. Il est temps de sanctionner, il est temps de définir la vie autrement. Nakati yaba comédien, nous avons nos parents, nous avons Tozali Naba Yaya, Tozali Naba Papa, Tozali Naba Maman, Tozali Naba Noko, Tozali Naba Leki. Et ensemble, wana yaba comédien, bazo ko mériter considération, estime, promotion, na respect. Je veux aujourd'hui qu'on parle sur ce qui concerne Maman Milo. Je viens de me documenter, je viens de chercher certaines choses. On va parler de Maman Milo aujourd'hui. On va parler aussi de Ndekonabiso Luna. Bangomi Balende Bakozala. Au cœur, il y a sujet Nanga Lilo. Au cœur, il y a émission, il y a Lilo. Kasina Katiwana nako évoqué ba sujet ya ba Maman Mi Balé. Nako tali sapé nako lakisa na niveau nini vous les comédiens vous occasionnez certaines choses au lelo bino moko bozali ba victime. À quel niveau qu'aujourd'hui le respect na bino est bafoué parce que c'est vous qui permettez ça, c'est vous qui laissez le porte ouverte pour que les incalcitrants, les gens au bazo manquer bino facilement respect ba ya ba kota po ba nuire bino. Voilà pourquoi je vous demanderai vous tous de prendre part à cette émission. Maman Belle-Vie Kondi, en tout cas, que les bons dieux vous bénissent. Hier déjà, je suivais une vidéo où Maman Belle-Vie, quand elle est arrivée aux États-Unis, a organisé une conférence de presse. Je vais avoir l'autorisation, il y a bureau, il y a Maman Belle-Vie, ce qui va permettre que tout le moyen, tout exploiter l'image de Bango. Il y a conférence de presse à Maman Belle-Vie. En tout cas, je vous promets, Tokoya, Tokomemelabino, Makambouana, Nandenge et Longobani, pour vous dire à quel niveau cette dame est engagée, déterminée pour accompagner le théâtre congolais, pour valoriser, pour mettre la première position le travail Yaba comédien. Il y a une série, Vonette, déjà 12e épisode de Kotaki Lobby, Lelo, sauf imprévu 13e et Kokota Vonette, est une série, il y a Bellard Production, Bandeko Nako Sengabino Nyon Soboke Nokolandango. Bo participer, bo liker, bo zoatan ya koyoka message oza nakati ya Vonette, bo zoatan ya ko comprendre qu'est-ce que cette série nous apporte. Tellement c'est une série vraiment très éducative et puis c'est toute une leçon ya vie oza nakati ya série wana Vonette. Bo zoatan ya kolanda série wana, en tout cas vous ne serez pas dessus. Maman Dinana nous annonce déjà très bientôt sortie ya film Nae. Taciturne, en tout cas, ezali moko ya ba projet ya Maman Dinana oyo bientôt et kozala disponible na DD télévision. Batu balobete boni Maman Dinana aux 8 mois temps après résignation au tiki mois temps libre. Maman Dinana était souffrante. Ça, je vous explique peut-être boye bakité. Maman Dinana était souffrante. Il y avait des choses que Maman Dinana devrait finaliser sur le plan professionnel avec sa santé et permettant quitter que Maman Dinana Asili sa makambo donc sengeli et j'en suis sûr déjà semaine où tisuka déjà makamwana nyonso ekosi là bokozwa teaser il y a Taciturne et puis bokomona makamu nyonso ekoleka na ndenge elongo bani ba mama o bazoko bunda bazoko mériter respect
considération ba mama oyo en tout cas ils ont senga photo tia bango ce qui s'il faut que tia bango na chipoi to tia bango na chipoi to tia bango na mapeka to tomboli bango parce que en tout cas grâce na bango aujourd'hui le théâtre congolais ezali na marche mosusu. On va évoquer aussi le problème de Mama Top oyo tozo koyoka batu ebele bazo koloba ete Mama Top a été exposé. Mama Top babimisi ba secret ya Mama Top Libanda, Mama Top babimisi sex tap ya Mama Top Libanda awa. Je vais vous expliquer la réalité, la vérité et le koni nezali caché derrière makamo nyonso ezo koleka pona Mama Top. En tout cas, nous devons beaucoup prier pour notre maman Oyo. Maman Bijou Ketani, je vous dis un grand merci maman. Papa Jean-Pascal Leka Obonga na maman Bijou Ketani, un grand merci à vous. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, bon séjour na yo. Maman Naboyi Mboka Ozalina Loba A po ebele ba dongolo miso ba ko tirer de l'attention. Un grand merci aussi à maman Émilie Setimaïnga, moi Sinzambe. Un grand merci à toi, Aurélie Mafouka. Babola, Moleki tellement ébélé. Aurélie Mafouka, Mafouka Yaba Aurélie. Que le bon Dieu te bénisse. Un grand merci encore une fois. Je m'excuse à toi, Katez. Katez, je te salue, Bissika et Zouamio. En tout cas, Katez, que le bon Dieu te protège, toi, l'enfant et puis ton mari. Nzambe Azalanayo. Bissoto continue comme ça, Moussala Nabiso Thérèse. Que le bon Dieu te bénisse, Madame Katez. Un grand merci aussi à toi, Bertin Konde Mongwa propre. L'infirmier clinicien depuis Montréal, ou au Canada. Hein? L'infirmier clinicien, Mbote Nayo. Maman Deborah Lubanda, kilo amère Calgary, n'a pas Mbote, bisque Zouamio. Famille Libota Nyonso, maman Nyonso, famille Libota, n'a pas Bino Mbote. Et na Sengito qui ne ko maximiser. Bah, vu, il y a série Nabino Vonette et Kozala quelque chose de bien. C'est une série où ils ont construit. Voilà, d'adjou Aza si ma caméra, tous on a éléments où il y a Vonette et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Nano mokanda, oye kusate, libota mama na tata batanga. Si manango mokolo bokote ampo boya oyo bengi kanga lopango ta. Nango wana nde tango bokoya kanga lopango. Biso nde na tango wana bopesi na liste. Bakopesa liste. Ya pere na ya mere. Kambote na sepe na bino mingi. Njamba akota na makambo. Ah merci. Po biso tutaila ko ben njambe. Po ba o batela kan njambe. Mo ba yekisa masoni. Exacte. Merci ta mo si bongo. Bana boni. Bana baza bien. Na tata na bango. Ngana botite. Bebele. Twende basi. Na bantu to siri sekasi. Merci mingi. Merci ta vina ya kana yeta mwana kana biso. Kambote. Bo bino boza ben na komine. Na monga yema. Te. Biso toza na lingwala. Bino boza na lingwala. Na ta mo se boza kama ko. Leki na ngai. Ah boza kama ko. Na famille. Ngai na kanisa kilo kwa ya na ibana yeye ompela ibana. Te. Toza na famille. Zambe na pesi libala te. Pesi pina no bana te na ngambo na. Te nan te. Te na to botite. Yo po botite. Kwa je ulitosha mimba ti. Sasa. Aso to biseme hapa. Ya zagana zema longola lezi. Ngambo te ta mama. OK. Bona, tika bango boza. Te avanda na. Bona, o te ko senga pardon to solibo ya. Basi maso na yea. Ngala pondo bachangu bambeso. Ngai moko wana na kabino. Amaita mo sima kwa webo kenda kawa. Na tera kabino eroka robiongo na konzilate. Akupiki. Chele piki sombe. Atapika tatonga na. Yo kalanga. Atapika na mnaka. Obo ya tuta pondute. Otuta pondute. Pondu atuta ka ya saka nyoto. Omoni obendenge bomoni yeboye. Ndenge bomoni ye alambaka. Finir ba iki amakiara. Amakiara ba. Azama kiasi. Na sala suki kuleta ba. Yeso karate si awatala batoyo batoka ba ministre. Osala nini? Makiasi. Ya asala kama kiasi. Yo. O tuta pondu. Soka ti yo. Pondu bien olamba bien. Yo. Soka ti yo uzbeze. Aviti yo. Monsieur c'est pas ya kapotoka sina ona ye vanda ko beko kana ya ye bani na ba journaliste aye bani na ba mama komisa aye bani na ba gada aye bani na ba mama na yo chinga maquillage. Voilà, de retour sur ce plateau. En tout cas, ils ont permettre na mela coca bidomo kansa coca wana tina mela yandam eza ba yams ba mundir ba mbruyanga. Des fois na sombi coca na nga ndeti obo ya mobimba. Pona melanga moko maleme na fiba ti émission ekosila mais soki yam sa zalaka mbele to wele la coca onayi coca ngo gu
ya sucre sukali koka nasomba na ngai mobimba chaque jour tosalaka ba émission mais ba garçon na mibale yams na mundir baso ba ye awa allez bakomi kowela na nga koka. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'extrait de votre série Vonette qui est déjà disponible dans Belle Vie Télévision. En tout cas, allez suivre cette série, vous ne serez pas dessus. Ba maman nanga, ba papa nanga. Ce sont des séries comme ça que vous devez apporter en plus. Ce sont des séries comme ça que vous devez apporter votre main forte. Ce sont des séries comme ça que vous devez faire en sorte que la série soit pris, soit vue et belé. La série Oyo, la kisi biso, que mutu Oyo azali na handicap, azali pe capable ya kosala makambu Oyo batu ebele babenga bango ba valide, na ba obiso to benga bango ba invalide, ba koki kosala te. Aujourd'hui, Vonette a fait preuve que azali, personne vivant avec handicap, azana lokolo moko, misapi ezate, mais Vonette a kangasuki très bien. Vonette a tchaka make-up très bien. Vonette a plantaka très bien. Vonette a la marié très bien. C'est une façon ya ko encourager. C'est une façon ya ko longola batu complexe. C'est une façon ya ko faire comprendre au monde que Batouana bazalaka inutile te na société. Je m'excuse. Batouana baza utile na société. Bazali important. Baza pe na place oyo esengeli. Handicap na ye eza physique. Eza c'est sur le plan physique et non sur le plan mental. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont aptes physiquement, mais sur le plan mental, baza ba inapte. Preuve, tozo komona lelo na betando ike na biso, les gens qui sont des inaptes batu oyo bazali validité sur le plan intellectuel, sur le plan moral. Mitu na bango eza kopola. Aujourd'hui, nous voyons les hommes Nzambe asalio mobali me olingi o contredire Nzambe okomi mwasi. Nzambe asalio mwasi olingi o contredire Nzambe okomi mobali. Donc c'est-à-dire sur le plan intellect, ça ne va pas. Sur le plan moral, ça ne va pas. Ezana mabe, ozali infirme, ozali handicapé. Ozali Oyo, ozoko tambola na banzela, oyo, elongo banité, na principe te. Vonette est une personne vivant avec un handicap, mais un handicap na ezaka physique. Mais cela est quoi empêcher Vonette te, yakobala, et quoi empêcher Vonette te, yakosala wenze de préparer et de prendre soin de son mari. C'est une histoire, en tout cas, oyo, il faut épesa, ba papa mususu ebele. Oyo bawanga na kabana parce que moi nazana malformation. Moi na azana handicap mo boy. Moi na azana défaut moko boy. Allez, et comme sujet il y a moquerie, sujet il y a insulte, sujet il y a n'importe quoi, sujet il y a koko koluka moyen même ba misusu ba luka moyen il y a kokene au-delà pour la kozwa moi na soit a bois qui na mai soit ba saboter soit ba misusu kutu ba bois ka bango. Yango pe ebele ba se retrouver na ba orphelinat. Et belé le lot bazali na balabala parce que le parent yokelaki mwana na bango soni. Vonette ni t'était sa grand-mère, ni t'était la mère de sa mère. Peut-être aujourd'hui Vonette balingaki babenga ye inutile. Akosala nini oh papa na ye Serge. Papa na ye Serge. Bana oye amonaki que non c'était des enfants valides, aptes koleka Vonette. Aujourd'hui, vous avez le résultat. Et ce sont des choses qui se passent. Dadju, ce que tu as le langage, Mokoto, Zouana, nos tableaux où il y a papa Serge avec ses enfants. Et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Ah, mais dis-moi! Ah, c'est quoi, Bana Bazouini? C'est pardon. Bana Bazouini, Yabisanga, dis-le-moi toi-même. Hé, Viali! Vianney! Eh, allez, Boya, venez, venez ici, venez, passez ici, j'ai dit, passez comme ça. Yaka, Kota, les cas. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez?
Qu'est-ce que vous avez? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez? Eh, dis-moi ici. Dis-moi, viens ici. Viens. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez, toi? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Eh, restez là. Restez là, on a l'ibumwana, et puis pouf, et bimi. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez? Eh, dis-moi, qu'est-ce que vous avez? Zemi. Zemi. Et ça, Nani? Mibali yango bazalaka wapi? Mibali yango bazalaka. Papa, bango mibali mobali. Natuni bango ba FC na bombo na ko bombelo te ngana na seke na bana te. Bango mibali mobali moko. Saji nazo kamwa. Ngamko nazo kamwa. Bana basi kitoko boye. Ça c'est quelle malédiction? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais moi dans la vie pour la mériter cette malédiction? Qu'est-ce que je fais? Vianney? Vianney? Dis-moi. Vianney? Serge. Ne m'appelle pas papa. Appelle-moi collègue parent. Ne m'appelle pas papa. Vous avez compris? Papa Serge, c'est là non, faut nommer la coca. Faut nommer la coca. Papa Serge, il y a des parents comme ça. Et je vais expliquer quelque chose. Au moni ba tableau nyon so na ba scène nyon so ba papa na biso o ba jouaka na ba maman na biso ba jouaka. Ba jouaka ngo pona bango te, ba jouaka plutôt pona bino ba e oyo botalaka. C'est-à-dire, il faut retenir quelque chose. Il faut copier ya malam. Ko copier bizaleli ya Papa Serge te. Papa Serge a ça justement que na vie de tozaboy nous avons de parents oyo azoko chérir bana na ye, azoko protéger bana na ye, azoko tia na disposition ya bana na ye, onyon so bana bazoko senga, mais azoko zwa soin ya bana na ye te sur le plan intellectuel moral. Azoko orienté bana na ye te même na banzela oyo elongo bani. Bozwa exemple wana te. Papa Serge a tei bino justement. Papa Serge pona ye a monaki azwa liberté na libertinage atiki la bana. Non, bana bazala juste na liberté et non libertinage. Tous les enfants du monde oyo kaka azalaka kana bano bazalaka kaka na libertinage. En tout cas, souka na bango de zaka mabe. Souka na bango et si la kaka mabe. C'est ça conséquence. Bana oyo, Papa Serge a monaki ke baza valide plus que Ndekonabiso Vonette. Mais aujourd'hui, ce sont le même bana o bazoko sala soni. Prenez le temps de contrôler vos enfants. Oui, elle étudie à Kendaka classe à Tangaka. Oui, elle à Kendaka Tanga kuna après classe à Kendaka wap, avant classe à Kendaka wap. Qu'est-ce qu'elle apporte? Na foyer na bino. Les enfants ba cause ba obstacle était. Oui, il y a des enfants chéris comme ça. Papa, on ne vous empêche pas d'avoir des enfants chéris. Et ça normal, c'est logique, mais vous devez instruire les têtes de vos enfants. Les enfants mal polis, les enfants qui ne savent pas respecter ma parents misous ou ba respecter kaka papa na bango. Bana wana souka na bango donc ezalaka mabe. Et puis la majorité ya bana o balaksa mosap ezala mabe. Aujourd'hui, Vonette, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a des hommes sur cette terre lokola ba vini? Sa famille est salignonso, maman top a salignonso, maman étoile a salignonso. Mais lokola Vonette alingana qui déjà avec son homme Vini. Lokola Vini alinga qui déjà Vonette. Alobi malgré handicap naïe, malgré Oyaza, mais en tout cas, je ne peux jamais abandonner cette fille. C'est ça, l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir ça, kakaboye ou définir en haut, parce que tika, ngana définir en haut. Je vais vous poser une question, mon frère, ma soeur, tu es en couple avec Dadju.
Mais pourquoi tu es en couple avec Dadju? Tu es en couple avec Pamela. Pourquoi tu es en couple avec Pamela? Olanda Nini et pas il y a Pamela. Sa poitrine. Olanda Nini et pas il y a Dadju. Sa beauté. Olanda Nini et pas il y a Maman Bellevue. C'est parce qu'elle est intelligente. Olanda Nini et pas il y a Maman Milo. C'est parce qu'elle a beaucoup de cheveux. Olanda Nini donc et pas Maman Top parce qu'elle a une belle taille. Olanda Nini et pas Mobali Ozalana Yé. Na et pas moi sur Ozalakana Yé. L'amour n'a aucune raison de mettre l'autre. Balingaka Moutouté pour une raison. Lorsqu'on aime, il n'y a pas une raison qui peut te pousser. Il y a Kolinga Moutouana. Non, 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 non. Il faut aimer la personne telle qu'elle est. C'est comme ça. Kolinga Moutouté parce qu'il y a un élément tel que tonton t'a dit. Nasepelakan, elle parle. Ses lèvres, ça me séduit. Et puis je suis amoureuse. Il y a tonton t'a dit non. Et bon, lèvres, oh, ce qui va couler na babetinga liko de Panzani. Et quand ça sous une dengue zaboué. L'éloté, échanger forme, c'est-à-dire à cause il y a malformation, il y a eloko oyo lingaki, échanger forme directement na komi terminine, na komi une personne de moins, na komi lokola élément oyo ekobano gêné yo parce que fierté na yo ezaki juste mes lèvres et puis ça suffit comme ça. Fierté na yo ezaki juste mes oreilles. Fierté non peut-être donc ezaki juste mes tatouages. Vous devez aimer juste avec le cœur et non avec les yeux. Oui, l'apparence physique, ça nous attire. Et attire à biso nyonso. Ah, puis tu en as vraiment de taille, vraiment de ça va quoi. Ah, il est vraiment ça va. Zana melana kokako. Côté côté ngoti. Ah. Kokako depuis na bano mela ezo si la tendine. Dadju, so bo chaki motema bo mela ngo lelo bo suki na ko silisa et puis non fi bango ti esila na plateau. Ba technicien na sima kuna ba le batike la biso ngo. Donc mélaton. Comprenez? L'apparence est une abisso na poussa na pembeni ya mutu et lorsque na poussa na pembeni ya mutu. Ce qui kana comprendre oyo mutu aza et ko pousser ngana kene trop loin. Et il y a certaines filles, justement, en parlant, ou justement, elles y est à Zoko Tambola, on peut comprendre que non, moi, je suis responsable. Moi, je suis mature. Il y a des femmes comme ça. Il y a des filles comme ça. Au talier kande à Zoko Tambola, na façon na yé. On comprend que non, cette femme est consciente. Mais ce n'est pas seulement. Ba make-up ya ba mama oyo na ba kabelo na bango bazo tia milai mama papa to lula bango pona yango te yango bozo mona ba scandale ezebele. C'était juste une façon ya ko mema bino kati ya filme wana ba merveille ezebele kati ya filme wana mes frères et sœurs. Je viens ici. Dans zone ya turbulence. C'était qui donc au téléphone d'Adju? Maman Kalunga est une mère. Elle a 2 enfants. Azana Bano peut-être l'équipe 18 ans. Une femme mariée, légitime, d'un monsieur, d'un papa. Mais moi, je suis choqué. Aujourd'hui, maman Kalunga a commis un sujet, il y a insulte. Yango Nazo Sabino, ba comédien. Vous ne pouvez pas étouffer ma carrière Nabino à cause il y a des insultes, il y a un groupe de gens oyo, bazo sala ba campagne mabe contre Moussala Nabino. Vous ne pouvez pas mettre ma carrière Nabino en pause à cause Nabango. Lorsque vous mettez le pause na ba vie artistique Nabino, na ba vie professionnelle Nabino, c'est comme ça et ko pesa bango mitou makasi de continuer, il y a quoi abuser na ba image Nabino. Naba kombo nabino ya ko luka moye ya ko nuire na ba personnalité nabino. C'est à cause de ça. Bien que la Bible nous dit gardez silence, moi je combattrai pour vous. Oui. Mais naka oyo, c'est votre travail, vous êtes obligé maman de se communiquer avec vos fans. Avec bateau yo balinga kabino, vous devez faire la promotion de vous-même. Maman Kalunga sala émission kala parce que awa donc comment que
comédien bakoleka na ba plateau na biso te. Pourquoi? Parce que ceux qui kaka basali émission ils ont un groupe ya batu moko boye ba recruter bango juste pour ba s'attaquer na ba comédien. Ba recruter bango juste pour ba lukaka ko nuire na ba réputation ya ba comédien. Mais non maman, beaucoup continuer tu vois papa, beaucoup continuer tu vois. Vous êtes libre. Maman Kalunga a sali émission wapi. J'ai suivi hier des émissions sur la personne de Maman Kalunga. Nakanti misusu na sala kiango ba capture. De personnes sans morale, sans éthique, sans éducation. Azana base te. De personnes oyo que non, même peut-être moi na ya Maman Kalunga moko. Yé à quoi faire face na yété. Des personnes oh peut-être à quoi fongola munoko na yété liboso ya Maman Kalunga. Mais aujourd'hui parce que babazali ensemble na ba comédien moko boye na un groupe de comédiens oh bazo komi boma bazo ko bebisa ba carrière na bango moko sans le savoir bazo ko sa bango. Moi bana oh ya mikie bino bo comme ça ki bango baninga na bino ba collègue na bino baleki na bino. Oui, ils ont faute na bino te, ils ont ndeti biso nyonso RTO pour ça na pembe na bino. Ben intention na bino et ezo zala ya mabete pour na biso, mais biso déjà RTO pour ça na do pembe na bino, la majorité aza déjà na côté animal na ye, c'est mauvaise idée, ezo ya Paul ou moyen. Voilà. J'en profite pour dire un grand merci à Maître Magui Makie, c'est le tout puissant. Maître Magui Makie, c'est je vous salue. Maître Yepena Azalakayanga, Arnold Ipoba, Maître Arnold, en tout cas, Nzambe Azalanayo, Maître Arnold, Maître Nzambe Azalanayo, Maître Arnold Ipomba, Nzambe Azalanayo, Maître Nzambe Azalanayo, Nzambe Abatelayo, Babola Moudongue le Kiebele, ba conseil na bino Maître Toti Kalaga Nanzela. Maman Kalunga a fait quelle émission? A sali émission te? Mais bana moko boye. C'est parce que lobby bazwa qui peut-être occasion de se serrer le main avec Maman Kalunga. Peut-être afanda kina Maman Kalunga, peut-être Maman Kalunga a fait ça qui est occasion moko boye. Ya ko tendre même à ta micro. Mais le respect pour respecter ba maman oyo tozo ko la micro nuit et jour. Ça demande rien du tout. Criminini Maman Kalunga sali pour a féliciter collègue na ye mumuninga na ye Ursule Pechanga oyo azui visa ya 4 ans. Mabeni na sali a fingi nani a choli nani. Donc aujourd'hui les comédiens n'ont plus le droit ya ko sepela. Ce qui est comédien moi boye a sepeli po nanine po c'est quoi ça devient quoi? Et puis, bozo kobenga mama ya batu, moi si ya batu, bozo komati na niveau ya kobenga ye complexé wana ya Kalunga, complexé ya Kalunga. Muninga na bino. Bo respecter basi ya batu, ba mama batu, bandeko ya batu. Ce qui Maman Kalunga a félicité collègue na ye, a eu visa, a tiango na TikTok et suis nani. C'est comme ça que nous sommes en train de vous dire. Boza mbu mama B na société. Yango bozo mona ba acte nyonso batu bazo ko poser. Bozo ko kansa que non, les gens font ça pour vous faire mal. Or c'est normal. Tout mona ki ba maman Ursule Pechanga ba maman Dinana la douce ba sepeli ba maman Moseka ba maman Milo ba maman Top ba sepeli collègue na bango azui visa et puis et suis nanine. Et ça va vous confirmer que boza bambu mama B. Pourquoi? Parce que bozo koloba non X donc a outa que voyager awa mais tout le monde place mon côté Y à salagi boy Z à salagi boy. Non, mais ça prouve suffisamment que boza vomi par tout ce monde là. Mais bo kipe makambu na bango te. Bo kipe makambu ya batu na bino. Bo kipe makambu ya mutu na bino. Oh bino bo respectaka parce que vous respectez juste une seule personne. Bo respectaka mutu moko. Bo défenda peka mutu moko. Alors bo kanga makan na makambu na ye laissez ba maman oyo kimia.
bazali basia batu, bazali ba maman batu, bazali ba ndekwa batu. Lorsque vous appelez maman, maman Kalunga complexé, ya nini? Maman Kalunga a ke poto soki 3 fois. Complexé à nini? Oh, est-ce que maman Kalunga ndenge yo osaleli Ursile Bongo yo erdoke ndaka poto, est-ce que Ursile donc asalelaka yo ba vidéo? Bino boyebi oyo maman Kalunga na Ursile basalaka. Basolo mabe et yebani nango mokili nyonso mais batu balinga ngo kati. Vous devez, il faut vous respecter ba maman oyo. On m'envoie hier une émission d'une mère comme ça, si c'est une comédienne. Aleki na moko il y a ba chaîne oyo et ça la promotion, il y a destruction, il y a ba comédien. Yango, je vais vous dire quelque chose ba papa nanga, ba maman nanga, biso to respecta bino nyonso. Bon pour na kapé ba chaîne ya kolekaka. Les chaînes qui font le promotion pour vous nuire. Ba chaîne oyo eza wana pona koteka image na bino na ndenge ya mabe, ils font passer rien que les insultes, rien que le mal, rien que mabe na bino, rien que bosoto na bino. Mais ce sont des chaînes où vous êtes accro. Ce sont des chaînes où vous êtes de partenaires. Bino moko bozo linga na mabe o ezo ko entourer bino. Bino moko bozo ko encourager que mabe oyo et continue ko zwa makolo. Comédien wana aleki wana pour s'attaquer à Maman Milo. Mais excusez-moi. Yango, vous voyez beaucoup de personnes appellent Babenga kake théâtre za musala ya bazoba. Botinda ka batute je m'excuse, ba pesa ka batuana raison. Parce que des ajustements comme ça prouve suffisamment que ce sont des personnes qui n'ont jamais été préparées pour se mettre devant la caméra ou pour apporter un plus dans la société ou dans la nation congolaise. Vous insultez facilement, vous débordez facilement, pendant que Milo n'a rien fait du mal. Makambo nyonso yamalamu mama wana lobi na émission oyo bokangite boyo kozona binoka soso mboka. Na yo mamo leki, na yo papo leki, na ba oyo bakoma mibali, bakoma basi na mibali bango nyonso bakoma ndenge moko. Lorsque bino bozo koleka pour faire ce genre de choses, qu'on nuire dans ma personnalité, ya Maman Miro, ya Maman Milo. Vous ne savez pas que soso ya mboka. Biso nyonso, ngana bano voté depuis 2006. Na voté na 2006, na voté ezaki 2006 après 2006 année nini 2006 na yebité na lobani do bino nyonso bo voté quand na 2011 awa. Ah bon, je comprends. Nga na vota na 2006. Na vota na 2011 et puis na yeko voté sous na 2018. Donc j'ai voté 3 fois. Comprenez? Ceux qui votali na ba campagne ya batwana nyonso peut-être à l'époque ba misusu bazaki na ba couche, bazaki na ba primaire, bazaki na étape mobo ya koyokola kotambola. Mais moi en 2006, j'avais déjà voté. C'est que ceux qui ont voté déjà en 2006 votent déjà dans Congo la constitution congolaise et permettre mutu oyo aza majeur te à voter et permettre te et pesi ndingisa kaka na bae oyo bazali les adultes bae oyo ba kokisi 18 ans ou au-delà de 18 ans ba luka moyen ba voter. Moi j'avais voté en 2006. Ceux qui botali nani Jean-Pierre Bemba babanda ko benga ye Igwe en 2006. Igwe soso mboka mwana mboka, Igwe soso mboka mwana mboka. Ceux qui otali nani y avait aussi papa mope babanda ko benga bango ba soso mboka. En 2011 ba Martin Fayulu oyo babenga bango basoso mboka. Bato ebele babenga bango basoso mboka. Pourquoi? Parce que utilisaka expression wana pona komona pona kolakisa ndeke na soso mboka. Soso mboka azalaka na ye tout autour de gens azana bat. Mais bandeke baza auti ya ye po a postuler azwane kaka mandat ya députation a kene ko siéger na parlement. Donc aye a dodi a pumbu akei.
C'était ça. Et puis Maman Milo, asala qui humour naïe. Bo comme ça ngo matière. Bo pesi yango vie. Yango je vais signaler na bandeko nyonso. Batu wana nyonso baza susu na visibilité te. Baza susu na eloko ya koloba te na place publique. To pesa bango maloba te. Lokola déjà si to botola maloba nyonso koloba. To tikela bango tente. Bazo créer buzz na buzz. Pona koluka kozong sa batu misusu na kati ya actualité o baza lisusu te. Bakufi nanu te mais sur le plan professionnel, sur le plan médiatique, baza lisusu te si bakundami. Alors, pour la nous devons associer les combos naïe, to kolango, to kosa lo kuta mon bodon et pas bat. Non. Non, c'est pas bien comme ça. Et vous passez pour insulter cette. Et puis, lorsque les gens insultent Maman Milo, je vois même ba concert misusu, na ba confrère misusu na kanisa ba bazala na mo notion. Et puis afani ne pena boye. Azo koloba pe calmement, azo fingane pe Maman Milo, azo ko critiquer pe Maman Milo na ndenge ya mabe. Na taille ya Maman Milo, na onyo so Maman Milo donc azanango. Mais vous oubliez que Milo wana que vous insultez, bino bozana no atana ba 35 ans tende boza wana. Mais ici bo baby, Milo a 50 ans, mais regardez son corps, regardez son niveau intellectuel. Regardez son niveau intellectuel. Ezo sala soni. Les comédiens, c'est vous qui avez sa porte oyo na bandeko oyo. Bo suspendre bango, bo sanctionner bango. Nous on peut beau parler comme ça. Mais lobi na tongo, boko mona kaka batu o bazoko finga bango wana, bango na ba comédiens les associés. Yango bozo mona ke mabe moi si la ezate. J'encourage aujourd'hui Maman Dinana pour sa prise de position. J'encourage aujourd'hui Maman Ursule Péchanga pour sa prise de position. J'encourage Maman Bellevue pour sa prise de position aujourd'hui. En tout cas, soza muto bêtise pembeni naye ozalate. Moi je vous informe batu ebele baye bakate. Même dans le titre, ceux qui ont commis titre ma B ya mutu na pembeni ya komwa Bellevue, au miniature ya ma B na elongi ya Bellevue. En tout cas, tu auras un appel pour te dire messieurs, je ne vous ai pas envoyé pour faire ça na Kombo Nanga. Je ne veux pas. NON. Maman Ursule Péchanga également. Moi, elle m'a déjà donc appelé. Maman Dinana également. Nokwa bana. Totika la na lignée. Tokende boete. Et aussi, ba maman wana baza ba maman. Baza basia batu. Eza la maman Dinana. Eza la maman Ursule. Eza la maman Top. Eza la maman Moseka. Eza la ba maman na nyoso baza basia batu. Lorsque Bofanda Rapena na plateau juste pour les insulter, et ça la rabino ndengenin. Et ça la rabino ndengenin. Ça prouve suffisamment à quel niveau vous êtes limité sur le plan intellectuel. Parce que vous ne savez pas comment comprendre les choses. Il y a l'incompréhension qui vous tue. Et l'incompréhension, oh, ezoko bomabino, eza buzo bana bosoto, oh, eza katinabino. Voilà pourquoi namonaka. Maman Milo, ce sont des femmes très intelligentes. Akolo banaye bien boye donc eleki, mais pour na batmisusu bagomona ke babwa keli mutu moko jeton. Mon jeune frère, Dieu merci, mon dire bah je te salue. Je te salue. Papa, yoza libanda osenga koka. Ba mundir bo baba courageux. Ozana libanda mais osenga koka eza moko nazwa na kata esi na tchida ba soyi derrière na kati so lingi na boka soyi comme ça na pesa ça c'est pas sérieux. Comprenez, c'est pas bien ça. Moi je ne permettrai pas ce genre de choses, je ne permettrai pas ce genre de bêtises. Na ba komo na bango tozo sala ba mbongo na ba komo na bango tozo zwa mbongo, pourquoi ne même pas kopesa bango ata minimum ya respect. Dans Ndenge Bozaboy, vous avez le droit de respecter juste qu'une seule personne. Mais cette personne-là ne travaille pas avec de bêtes. Cette personne-là travaille avec ses collègues. Vous touchez à tout le monde. Vous avez peur de personne. Vous avez besoin d'un respect à taille à Moutouma côté. Mais les comédiens, qu'est-ce que vous attendez pour sanctionner Bandia Batouana Nyonso? Vous attendez quoi? Il faut les sanctionner. Ba chaîne wana oyo
ezoko détruire bino bozo kenda ko sala nini ba chaîne wana ezoko détruire bino bozo kende ko sala nini ba maman nanga oui moi je peux jamais me fatiguer je suis pour tous les comédiens un grand merci à maman Bellevie encore une fois pour la confiance maman nous serons là na ba limite na biso place au photo souka maman Bellevue vous êtes une force aujourd'hui vous êtes Bozali étoile Oyo il faut te protéger yo il faut te protéger yo en tout cas il faut vraiment te protéger yo il faut te protéger yo Ozali n'a droit d'être protégé Ozali n'a droit il y a sécurité voilà pourquoi aujourd'hui tous les comédiens baza simana yo biso pe bande ko na bino tozo ko accompagner bino Maman Dinana la douce également Maman Ursule Pechanga également Maman Top également Maman Milo également Maman Moseka également Marina Laba également on va vous soutenir on va vous accompagner yango moni na banaki o sabino pour voir l'engagement pour comprendre l'engagement na détermination ya Bellevue qu'on dit Bellevue arrive aux États-Unis. La toute première des choses, c'était pour réunir les Congolais pour ça la conférence de presse, pour parler de son travail. Sa toute première, sa toute première fois d'arriver aux États-Unis. La première des choses, à Kanissa pour ça la conférence de presse. À chaque fois, quand elle passe, elle laisse des signes, des traces. Bah maman Nabiso, il y a des comédiens. Vous n'avez plus le droit de rester silencieuse. Vous n'avez plus le droit de laisser ces jeunes gens continuer à ba réputation na bino pour bazwa kaka ba vue. Biso nyonso tobotami na ba maman, surtout les mamans. Tobotami na ba maman. Maman a bokoli biso, a pesi biso mabele tito meli. Ba maman yo ba nyokwa mi pona biso biso nyonso na ba oyo ba koma ba nani oyo na ba oyo ba koma ba nini oyo tobotami par une mère respecter le maman c'est très important ba prière à batuana ekoki kozala ba échec ya batu ebele surtout mutu azali innocente asali elo côté à l'occasion de rien vous touchez à sa robe vous touchez na blouse naie vous touchez na physique naie. Aujourd'hui, nous avons compris que lorsque on parle de Soso Oyo Nzambe Asala, donc Soso est comment Kombo Yamutu. Donc Soso est égal à une personne. Donc, yango, nga si na comprena nanga, bato yo ba entouraka la prophétesse balinga été. Mais jour eza à comprendre eza trop tard, même pardon na ye communauté et kondima ngote. Parce que ce sont ces gens-là bato ba finga kaye indirectement. Batouana ba finga kaye pena, ma finga pena indirectement. C'est de la même façon, bazo ko sala na ba maman Milo, ba maman Top, ba maman Moseka, ba maman Kalunga. Ça sera aussi demain votre tour. Préparez-vous pour ça. Préparez-vous pour ça. On va vous faire ça facilement parce que c'est comme ça. Et ça là bien lorsque on est tu es aux anges, aux analokumu. Et ça n'a pas mis sous après la caméra. Nous là, on n'a pas l'habitude d'enregistrer les gens. Hein. On n'a pas d'habitude. Hein. On n'a pas cette habitude de le faire. Et ça n'a pas de hasard. Et ça n'a pas de hasard. Ce qui a senga pardon te. To lien qui to tchaba capture na sur la place publique. Mais à sengi pardon, nous là on n'a pas l'habitude de le faire. Tous on a besoin de matière te. Mais sinon to lien qui to tcha capture na ye botangi pena bo moni que c'est une association de bandoki. Le respect est quelque chose de bien. Et je vais chuter ici pour dire na Luna. Luna, réseaux sociaux ezali na bandoki ebele. Banganga bazé belé, ba magicien bazé belé. Il y a une maman qui m'a appelé na France.
Maman wana abenginga alobi papa t'a dit non la émission na yo. Mais j'ai besoin ya ko sunga Luna. Si réellement ce qu'on dit est vrai, mon numéro est là que Luna m'appelle, je veux l'aider. Je veux aider cette fille. Nazomo na méchanceté à Batou sur cette jeune dame. O bazolu kwa ko nuire ko bebi sa vie na ye. Mais je veux l'aider. Luna, ce n'est pas tous vos actes au Bogoposé, il faut les médiatiser. Tu es encore trop jeune, ma chère. Tu es encore trop jeune. Vous êtes vraiment jeune. Kalate awa, ceux qui pendant na zui mémoire nanga na zongi ou bien na zakana palette, toki na zotala ba film ya Luna na film moko ezawana ya Luna na ba ndeko na ye mokania. Ceux qui n'ont pas tala ba vidéo na bino wana Nathalie Yoboe, je dis gloire à Dieu. Et rappelle-toi le jour où tozaka na Los Angeles na flat oh il y a Los Angeles là où tu tournes na yebsa bino en face ya batu nyonso. Luna, tu iras trop loin. Mukanya, tu iras trop loin. Bozali na avenir. Soyez juste déterminés et conscientes. Ce qui boza pena ce qui bozongi sima boko reconnaître ba maloba nanga o na yebsa bino mi balé. Parce que je voyais déjà en vous et le komoko boué et le nzambe azoko kisango. Luna, tu arrives en Europe, et sa concurrence t'es ou sa concurrence yonanan. Tu es grosse, nayebi pété ceux solo. Reste dans ton coin, reste calme. Batouana lokola balaka yo ke bako salo mabe. Keba. Il faut pas négliger quelque chose. Ne néglige rien. Baza batu mabe, il travaille na batu mabe. Preuve ngai awa babanda ko lan babando landa biso ko filé ngai na mama Sarah. C'est comme ça Luna. Je sais pas si tu es grosse ou pas. Batouana lokola balaka yo ba salo mabe. Ne néglige rien. Ces gens-là travaillent na batu mabe, je vous dis. Ngai to keneti na demiap hein. Nga oyo na mama Sarah. Tokena tina demiak, c'est que je dis maître Magui Makiese ayebi. Le tout puissant Magui Makiese ayebi. Biso tokena tina demiak, biso tokota ti demiap. Ti demiap. Et puis ba plainte wana ezalaka, ba plainte wana ezali. Jour ezaka to activer yango internet ezika. Il travaille na bato mabe, vous devez faire très attention. Ezana mutu moko batu moko ba uta okanga aw. Moko abengaka mama Sarah. Ononga komo nanga eza X. Yo soki ozo kate pona kombo ya Y na tinda batu ba ko enlever yo. C'est que je dis maman Sarah est encore vivante. To négligea kana biso ango. Mais elle ba ko kanga batu ya ba criminel awa, il y a pas longtemps. Jour kaka to yo ka kombo wana mama Sarah j'allais dire a rappeler ngalobi noko oyebi muto donc abengaka biso comme les alaka Y mais ye wana natala na fongoli YouTube na lobi donc bato pe bazalaka sima ya makamusu sur les kaka na internet. Vous devez faire très attention et ces gens-là sont partout. Ces gens-là sont ma chère, ne néglige rien. L'entourage na yo il faut bien contrôler ndenge bazawana bazoluka comme on a même ata mutu ya ninyo ya yo. Po basalango matière ndenge eza bongo bazoluka bakokota même ata ndako nganga po bakeno balusa kaka mobali na yo mutu na makanisi bakoki koluka même envoûtement justement pour détruire ton couple, ta relation. Po bango basepela so tali la majorité ils ne sont pas stables na ba couple na bango na ba relation na bango baza stable te. Baza instable. Bazali assise te batuana. Bazali ya kofanda te. Baza na ba référence te. Baza kana mibali babota bango bana. Excusez-moi. Ba mamoyo baza ba femme seule ba oh ba mibali babota bango bana. Ce n'est pas à vous que je m'adressais. Ce n'est pas à vous que je m'adressais. Ce n'est pas à vous que je m'adressais. S'il vous plaît.
bolimisanga eza batu o bazoko fingisa bino batu o bazoko donc et puis na bango nyonso nde bazana bino si bomona batu o balobake bana mbongo bana makambo ebele baza boye makolo pete mais bakendaka vacances te luna esi omoni bato oyo bazofinga bino wana na baetando eke bakenda vacances bazwi avion bayeki nawa bakendaka vacances te la majorité banda kuna bango eyebani te place babimelaka eyebani te on va pas te laisser au mon bonheur parce que bango eloko liboso bakombataka eloko liboso bakombataka batwana parce que nous avons vécu ça bako combattre libala na yo relation na yo bana na yo ba être cher na yo faut pas kende ko toucher biso mo to mona dernièrement ba utaki ko kende pona mama pona majabu ba ke ko luka même ba mama Mariam ba ke ko luka même ba proche ya majabu juste pona ko funda Sarah na demeure biso nyonso auto za la écarter pour que bango ba régner ba sepela bazwa ba utiliser ba voix ebele belé donc faut pas que nous luka ba relation na yo vieux mo boyo solana et bien ba ke ba détruire c'est ça rôle na bango ezali rôle ya diable le diable ayaka pona ko dérober pour détruire le diable ne vient jamais pour construire il faut faire très attention la discrétion ezala lokola moko ya bilier yo yo folia ka nuit et jour et cause a quelque chose de bien yango nazo ko répéter maloba oh le diable est le meilleur ami ya colère. Le diable est le meilleur ami à colère. Le comédien, bocha kanda liboso te na makambu oh. Na makambu soki boche kanda liboso, diable a dominé sur vous. Et diable a utilisé, incarné par bateau bazo finga bino. Vous devez faire très attention. Votre travail c'est ça. Le losoto fandi tozo loba, c'est parce que bino boza. Ceux qui bino boza te, je ne viendrai pas ici pour parler. Que le bon Dieu vous bénisse. La conscience, l'unité est réunie katina bino ba comédien. Nous allons vous accompagner. Ceux qui battent misusu bazo finga bino, biso to finga bino te to respecter bino. Ceux qui battent misusu bazo ko limiter bino, biso to ko limiter bino te to ko pousser bino trop loin. Pour que bo gangi sa lisusu mokili. Nazo sepela lisusu. Ceux qui lobby na mo lisusu mama dinana. Mama Belvi, mama Top, mama Moseka, mama Kalunga, na scène moko, neloko moko, et même libiso pe pris. Ndenge le temps de la ndenge le mal dans le noir. Et puis ça libiso pris. Et ça quelque chose de bien. Moi c'est à Dingala pas. Je continue avec mon coca. Mais je vais signaler Nabatunion. Ici là, on va quitter. Hein. Famille Libota. On doit quitter ici. On loue quand on doit loyer. Dadju. Allez, le Beko Lekalelo. Merci beaucoup.